Vous allez bongo brancher dans Sentinelle TV et si kawapi chaque dimanche tu es là kabino sango malam tu es là kabino ko partager maloba nzambe tu es là ko partager ainsi dit l'Éternel pe tu es là na banda ko na bino na komemela bino eloko asika oyo ko tindika bino ko kota lola ko changer masolo ko changer ndinga omona makambo pe koyoka évangile kafo ndenge nkolo Yesu azali koteya po ete peuple ne bakota na lola tokomi na ntango ya suka basini nyonso to ya lilobo ezokende kokokisama bible elobi bato mabe na bato malamu boyeba bango na misala a partir ya misala ezolakisa ki mbuma nyonso tu bayeba yango nzete nyonso bayeba yango na mbuma ezobota. Alors na ngongo tokomi makambo ezoleka na mboka na biso makambo ezoleka na ba quartier tovandi na ba mboka tovandi ete ya biso pe kolisa biso. Jésus plaira sur Jérusalem parce que quand Jésus entre sur Jérusalem, il a rencontré des archibishops, des prophètes, des big managers, des généraux, des colonels, des maréchals. Mais Jésus n'a pas rencontré ses frères. Bien-aimés, le jour où Jésus viendra pour chercher son église, Jésus ne viendra pas chercher les colonels, les généraux, les archibishops, mais Jésus viendra chercher ses frères. Donc, si tu es un enfant de Dieu, cherche à devenir frère de Jésus. Comme ça, ces jours-là, tu ne rateras pas le coche et tu partiras avec Dieu. Alors Jésus a rencontré des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, mais il n'a pas trouvé ses frères. Voilà pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem. Bandeko, Seigneur Nabiso to keba. Actuellement, Nathalie, ba vidéo, na landi ba information, na landi ba mateya, o ezoli kana ba social media. Na moni que Congolais a un problème. Batu bazo sambela eloko liboso bazwakeza esprit. Soko zu esprit ya Nzambe, Saint-Esprit a komo lobelo makambo. Saint-Esprit a komi ko éclairer yo, komi éclairer. Ozana désordre te ozana ki dibate, o komi informer. Okoyoka voix audible okoyoka neti mutalo bana matoi nayo okolala bo TV biminza ma l'action vision mais le réseau kamusanga mutasala 20 ans 15 ans en église bazo kosaye bazo sala ba montage yazo beta maboko photo sala trop attention na ekeke oto komi na siècle oto komi Jésus lobeza siècle mabe bana siècle oyo eza siècle moko ya ba pervers biso même na ba poton to umeli mais aka rare omona makamto omona lelo mibali ba komo bala mibali basi ba bala basi elateli ya mabe comportement mabe bana ba impoli bana ko boma na génération na biso bana ba trop cruel bana ba simba mbeli ba siminduki ile kaka mokolote na communauté na biso to ka mwana mo ba tiembeli mwana mo ba betie masasi bana bazo kufa trop jeune bana bakomo funda ba parents na bango ke na tribunal ko funda parce que liloba na Nzambe ezoke na kokokisama. Alors ba liwa oyo esalami na Kinshasa liwa ya Olangi couple Olangi nyonso tu wana eza ba liwa moko c'est Dieu qui a frappé Nzambe alingi kolamusa peuple na ye oyo alalaki alamuka Nzambe alingi ba oyo baza na kati ya désordre babima Nzambe alingi kokebisa ba oyo nyonso baza na kati ya ba secte parce que bato nyonso tu baza na kati ya ba secte bakokota lola te soko otali bien Nzambe malamu bato tu bauta na Nzambe bato bakosala trouble lelo na Congo eza bato bauta na Nzambe malamu. Est-ce que tokomi komi tourner se Nzambe malamu vous mettez qui église en Nzambe comment église en Nzambe ebimisa ba aventurier bandoki mutu nyonso tu asambela na Nzambe malamu asambela pas mutombo asambela pas mukuna asambela pas mamolai asambela pas ya
ya ba branamiste ba tu baza ndenge mo bana kati ya kumabunga ba fanatique ba tu babunga nzela do bato wana so ba se repentir te so ba luki Yesu te lifelo yamba bango. Alors Matthieu lelo na lingi nzambe asunga afongola moko na moko miso abatela moko na moko avant nakota na Matthieu na ina yemba nzembo nazali na Yesu nga nazali na Yesu o nazana Yesu na motemo yanga asimbaki elamba na yo o Yesu akumisi ngai na pasi nazana Yesu nazali na Yesu nga nazali na Yesu nazana Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye Yesu abikisi ngai na pasi mama libanga nanga ya sika ezali na elembo ya Yesu Masiya ezali na kombo ya molimo na ye nakobwaka yango te mama libanga nanga ya o libango lele ezali na kombo ya Yesu Masiya ezali na elembo ya molimo na ye ngai nakobwaka yango te. Aksanti sana Bwana, aksanti sana. Nzambe azwa lokumu ezalaki nzembo kitoko pona kokanisa nzambe koyembela ye konetula ye. Tosala attention kosambela nzambe ya moto te po yo ebite moto wana nzambe na ye azwa ye wapi. Bato bazali kosambela nzambe ya olangi, bato bazali kosambela nzambe balembonge, basuki po nzambe afrapa bakambi na bango lelo batelengani toyebite eloko ni bakoki kosala. Alors nzambe azwa lokumu, nzambe akumisama na ye, nzambe anetolama na ye po aza nzambe. Alors komeka kolanda nzambe ya moto te, komeka pe kosambela bisambela sambela te, komeka pe kolanda matonga ya lokuta te. Toza kaka na nzambe ya Abraham, nzambe ya Jacob, nzambe ya Isaac, nzambe wana nde nzambe atikela biso yango tozo sambela. Komo na ye Yoshua Mashia, komo ne nzambe malamu, komo ne mobateli malamu, komo ne mosungi na kokamwa, nzambe na nguya, oya batela katombolaka, azwa na ye lokumu. Nazo fixe loko moko na ozongela bino dans 5 minutes. Nzambe na bomo, nzambe malamu, mobateli motomboli, azwa na lokumu. Nzambe azwa lokumu tozongi na plateau na biso pona ko zongisa Matthieu na biso to kokota na deuxième partie. Tolobaki na ngonga oyo bato epele bazo salela nzambe nzambe yebi bango te. Bato epele bazo tondisa bato na l'église ezali masanga lokuta, nzambe akomi ko beta moko na moko. Nzambe akomi ko frapper et puis nzambe alobaki na monoko ya mosali na yale moloto. Alobaki tokomi na ngonga ko papa ya ko kamba ya ko sasa. Nzamba kokota na l'église po abanda kosila na ba faux ba pasteur. Alors nangongo makamozo leka na église corps de Christ et bang saoté et fongolo kaka misu. Tozoke notanga na 1 Corinthiens 10 21 et sabiso boye. Ne mangez pas à la table de Jésus et celui du diable. Natangian awa 1 Corinthiens 10 21 et sabiso. Voici, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Mutuno surtout azoke ndoko lia na mesa ya Satan. Personne na mesa nzambe azo provoquer jalousie en nzambe. Et pourtant, aux alliés makasi koleka nzambe te. Dieu, il est lent à la colère, mais il est miséricordieux. Lelo ekokamu sanga mutalobi azana nzambe, mutalobi ayebi nzambe yamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, alinga sa l'église, azoke no simba kisi, azoke no mona banganga po etindele bato baya en église.
vanité de vanité. Lelo oyo, okoki kosala ba plein stade. Okoki koteya ozo matalikolo. Okoki koteya otamola na tous les 5 continents du monde. Bible zoloba, soko yambi Yesu te, ezali vanité de vanité. Et dans Matthieu 7, 21, 28, Jésus a dit sa bateau, bazako tout à tolo, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait le miracle à ton nom, nous avons guéri les malades à ton nom, nous avons fait ceci, Jésus a dit, je ne vous connais pas parce que vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Yesu azo wanga na ba serviteur oyo batondi sa ba stade, oyo ba sala ba église ba 3 kilte 5 kilte na kisi, na nganga, na ba shashasha, na ba makila bato. Yesu ye moko aza mokonzi ya bakisi. Yesu komone zanguya, Yesu komone diablo akokaka ngote, Yesu komone efezaka ko trembler milimo mabe. Comment yozo s'approcher na Jésus, molingi obakisa fait étranger. Tala bato basimbi kisi, bato bakamusaki bato, bato basala ba miracle. Na Matthieu 7, banana 21 tina 28, Jésus alobi na yebi binote. Ndenge moko lelo bato ebele bino komona bango ba grand serviteur, bato ebele bino komona bango ba yebi nzambe, bato ebele bino komona bango ba prophète liboso na nzambe, nzambe yebi bango te. Tala ndenge couple olangi esiki suki. Bazana ba ministère partout dans le monde. Et ça na batu loki batu ba envoûté batu lokola bangote ba kangi batu na captivité te. Mais lelo na zo apprendre bino que secte wana nzamba bumi yango. Combat spirituel et ko panzana ndenge nzambe malamu panzana ki biteni pe on n'en parlera plus. Parce que batu wana ba escroquer ba bomi ba yibi ba panzi ba famille abato ba famille ba panzi ba couple ba bimisi bana bandoki bana banini lelo nzamba récupérer bango. Comment moi sina mobali baro kunda bino en espace ya 2 jours. Na Bible salama Anania na Safira ba kunda bango le même jour. Bato ba kende ko kunda Anania bango na le bazongi ba ko kunda Safira po bango mi balé ba kosa liboso nzambe. On ne pêche pas devant le Saint-Esprit. Bien aimé, nazane sengo na sale la nzambe na nguya nzambe na ko sale la nzambe na nguya nganga te na ko ke nozwa kisite po bato ba na église na ko ke nozwa kisite po na somba balopango na tamola na avion na tamola na nini soki lobi na ko ke na lifelo lelo ba résidence nyon surtout au langi ya zwa na mokili ata ba ko sale le muzole en or ani moke na lifelo. Bien aimé, soki muto akufi to sepelaka liwa mutu te me tozo teya bato bazala bon moyo tozo zo ba exemple bato babonaki munene o bakanisa baza minene koleka nzambe tala nde bazo suka. Bien aimé, nga nazwa chance ya kozala fana za la pasteur nazala gentleman navanda na ba papa wemba navanda na ba nyarkos navanda na king kester menea na produisa bango na lala na bango sika moko ba didi kinwani ba vie na nga to lala sika moko ba titi le valeur to lala bango sika moko. L'air na ye na mokili, l'air na longue mokili na ye pa nzambe na vanda na ba sonika futa ba kankenza ba vie na nga. Ba vie wana ba vie na nga sonika futa kankenza ba vie na nga. Na vanda na bango to lale sika moko na tali kote na uta na mokili na tali bango na moni ki ba aventurier. Parce que nga na ko tika mokili te na ya église na banosa ya kindumba na bano bima na ba sa batu na bano sala ba aventure na bano yiba batu ba mbongo. Pona bakar pona bandako et pourtant lobito okufa et naza mutu na culture na tala idéologie ya Michael Jackson na tala ndako ya Michael Jackson na tala ndenge ba full Michael Jackson na sala na tala succès sala ba discothèque na tala ndenge akufa na mona eza vanité de vanité te yangai na travailler pe na Marie Paul comme producteur na donc nyonso wana ezaki école nzamba zo lekso pona webiso tala bato nde balaki le biso to tamola na Marie Paul to kende na Marie Paul tina ndako bana Mobutu ya Kungulu en face ya Palais de Marbre ba Zakari ba yebi nani ngo ko simba biso na Kinshasa metala lelo ndeko nanga Marie Paul place ali nzamba pambola ya kutana na nzambe nana ko ndima ke Marie Paul asala ba succès o ya ba sala ba succès wana ya kolelisa wera na JB mais lelo totamola na ba king kester ba succès ni to salate kester nzamba pambola kufi dans le Seigneur
bande konanga même ba Marie Paul banani bino nyonso tu ba wera ba jibe ngongango botika ba kisi boyamba Jésus mutu ana tinate okoko lia na mesa nzambe te olia na mesa ya satana. Bible lobi tango yozo lia na mesa nzambe ozolia na mesa satana oza ko luka jugement condamnation. Nzambe azali bongo miséricordieux mais nzambe azali oyo abetaka. Alléluia. Nzambe ako permettre ote olia na mesa na ye okende kolia sous na mesa Satan. Muto azolia ndengo wana Bible zoloba ke soko zo sa biloka ndengo wana ozolia sur un jugement. Bible zoloba bongo na 1 Corinthiens 11 22 à 23, celui qui boit à la table de Dieu et aller manger à la table du Satan, il est en train de manger un jugement. Et dans 1 Timothée 6, 12, combat un combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nzambe abengi biso eloko aliboso babengi si biso l'église pour te saisir la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Babengi biso pour te saisir la vie éternelle. Babengi biso te pour te comme na avion, pour te sala na stade plein. Tala ina psa yo muto azo te na stade plein. Na muto azo kabola ba invitation na balabala azo pesa batebele. Bango so sa musande moko. Na muto ate liboso a 1000 personnes. Na muto parfois zanete na vandi boye pananga na sali vidéo 1 million de personnes basali batali yango. Na muto akene stade 1 million de personnes batali yango to sali musala moko. Mais réponse yani nani récompense yani na sali yango na nguyani na sali yango avec objectif ni. Et c'est nazo sala yango pour YouTube futanga to nazo sala yango pour batbaza sauver. Alléluia. Alléluia. Balobi boye recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ba riche ya siècle o bozala orgueillete. Mobutu akenda wapi? Bokassa akenda wapi? Saddam Hussein akenda wapi? Ba grand président bakenda wapi? Ba Kadhafi baza wapi? Cette génération est une génération des hommes et des femmes et des femmes et des enfants perverses. Nous sommes au temps de démangeaison. Les gens veulent attendre les choses agréables. Ils se donneront des foules de docteurs selon leurs désirs. 2 Timothée 4, 1 à 6, Ecclésias 2, 26. Batu baza prêt. Ya luka pasteur moko basangana ate bango soupe ndenge pasteur ogi ya mangembo sataniste sala. Batu baza prêt basangana ndenge ogi pasteur mangembo à Kinshasa Espérance Mbakadi ate abimaka na nzoto, c'est-à-dire c'est un sorcier. Batu baza prêt basangana bayoka ba mama bizalele ndenge Léopold Mutombo akoma oteya pornographique na église batu batondi. Ou allez, ça n'en parlons pas parce que à comme même qu'on fout à ba musicien bon pour baya koleka na église ne peut pas même abattre. Ko weli ça na ba témoignage. Moi si mo mtalota ngindo toke papa olanga okufa ya linga comme ça on irait yende nzamba lobelaki. Alléluia. Jonas était un bon serviteur de Dieu. Mais il se rébella. Au lieu de faire la volonté de Dieu, lui il fait ce qui lui semble bon. Ce qui lui a semblé bien, bon. Ce qui lui a semblé bon. Et ça, va serviteur, nous avons benga bango. Bana bango bataki cité ninte. Mole ba sala volonté nzambe ba komi ko sala oyo bango balingi. Suka nango okosimba makiona. Suka nango okosimba kisi et kisi wana ezotindika ba pasteur wana ba bando coucher na basi ba na église, ba yembi basi abato. Pour être bâti dans l'église, la plupart de l'église, on a bâti dans l'ongouate, bâti dans comment ma kango va passer. Moi, si moi benganga awa, je crois que vous témoignage, on a à l'ongola 15e mina pasteur naï. Moi, c'est à l'ibal à l'ongoli 15e mina pasteur. Boluka on a YouTube nanga boyoka, moi si on a benganga. Basambe la rabagé dans l'église, bazo sale kobo na 4 églises, bazo l'ongola kabazem. Si vous yom tozo que l'église ande mwana ozo s'attendre na nini. Alléluia. Jonas Azaki, un bon serviteur de Dieu, m'a se rebellé. Le résultat, souka nae, nzambe atindaki, batubazaki na bato babua kaye na mai, nani mbisi ya mai melaye,
Bare no bois na Ninive, place à Kimai. Alléluia. Si tu montes dans un bateau avec Jonas, tu perdras tous tes biens, toutes tes marchandises. Bateau belé, ozo sambela, ozo bongate, ozo sambela libala, ozo kufa bana, no babongite, malédiction, parce que yo koti bateau mona Jonas. Tanga na Bible, Jonas bu matine bateau moko, marchandise na bino nyonso baboka na mai, po bozana bato libaka la. Masua, église va robenga masua, église va robenga mai, église va robenga ngo place batondi. Alléluia. Comment yo ko kolia na nzambe o azana nguya, oke kolia pe na Satan. Marie misamwa ke wa patiki ndako. Et c'est la musique yo asala ko so manda kwa ndengwana. Azakote ka drogue pas o sa kindumba. Lelo yo akufi atiki ndako wana frère na ye o yaza aventurier na Londres héritier. Ye muta ko sala nyoso alingi mu parent. Parce que biloko ndenge wana ba profiter lelo ko monter. Bien-aimé to keba. Nzamba za bolingo. Nzamba bengi yo. Nzamba ana posano. Bible zo ba nzamba bi demande-moi le ciel et je te le donne. Nzamba ana posa yo bonga, nzamba ana posa za la bien. Nzamba ana posa makambo etambola bien. Jonas aboko to sa nzambe, nzamba pinirie. Job tango Satan bazo solola na nzambe. Nzamba tuni Satan, as-tu vu mon fils Job? Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu roules dans une belle voiture. Tu aies une belle maison. Tu aies des enfants. Que tu aies un compte bancaire gonflé. Dieu veut ça. Dieu n'est pas contre ça. Mais pourquoi au lieu de la ngonganzambe, yo moni malamo no simba kisi? Au lieu de la mesa nzambe, ok au lieu de la mesa satana. Oko suka ndenge batoyo. Batongi bandako, basomi balopango, piye bato, bobi mabala, lelo oyo, ke na li felo kozika, bien wana, neve na bango, bana na bango, oyo baza parano, oti ko profiter nango. Na beta bino lisolo, nzambe malamu tango aidi na bala kufi, mwana ne Claude mutazwa ki pouvoir. Mwana ne Claude akomo diriger, akomi na basi mibale. Or, Claude azaki un ambianceur, fanatique à Ouera na jibe à Wenge, un Wenge mana bon mate. Pefa. Mon wazako yiba mabonza, ba oyo sa l'ambiance, na ba jise sombo. Ba yiba mbongo mabonza. Et l'air a commis, a su place à papa la bango, a yena kate église na basi mibale, a kufa tika basi wa mibale. Bien aimé, na ebite soki yoza na kate ya baba aventure. Basala ka bavantir l'église te. Malamu okende ko tumbola nganga, soki nganga a loki okime pa nzambe. Mais yo ko ubo yate pa nzambe, obando tumbola nzambe, soki siko nzamba siliki yo okende wapi. À quoi ça sert ya kotonda sa bastade ya kotia l'église na monde entier, soki na suka nango okena life. À quoi ça sert ya kozalwa kutino, osala bastade, osala ba sauver le Congo na suka nango. Au souki ndenge zawana batio na boloko ba violer na bana mibali kutino fa yebisa bino vérité makamni basaye na boloko yo ainsi nzambe akoki ko permettre mosali na ye akende ko se retrouver na boloko ndenge wana c'est parce que kutino a bongwana te c'est parce que c'est un sataniste nzambe a humilié ye Kabila na batu na ye ba sodomiser ye azana courage yebisa bino qu'est-ce qui s'est passé na prison. Parce que muto a sali ba aventure, muto a na bon chic bon genre évangile na Congo za Kutino, abomisa ba Silas, abomisa ba Jérémie Maemba. Boye bien bien. Exemple nini a opté à biso lelo. Ba Walesa, ba Tunasi, ba Tunani, Marcelo, bazolanda exemple ya buzoba ya Kutino. Na ba mamo langi, bon moni ba suki do lelo yo les colo tozana ebembe de matanga deux personnes minene o bakanisa ba minene basimba ki kisi po basali la nzambe na kisi ba kufi batiki nyonso ngo na tei mateo nzamba tchenga na motema po soki yo kanisi ke poza munene. Un bon pasteur, un grand pasteur, ce n'est pas celui qui a 1000 personnes, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu.
So ça la volonté en Nzambe, aux atana et mundimika moko, yon des grands pasteurs. Ça ne sert pas ya okendo simba kisi po koma munene, po koma na ba voiture po eko tikala. Ba neve no ba bandi ba otiko renye nango. Ba neve no ba yebaki Nzambe te ba otiko renye nango. Bato ba yebaki Nzambe te ba otiko renye nango. Yo ke kozika na lifelo. À quoi ça sert yo okota na lifelo po bato musu batiko renye na ba bomengo oyo. Bien aimé tokeba. Alléluia. Paul l'apôtre par excellence nous dit ceci dans 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. Vous savez comment il faut nous limiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres, car nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais le travail dans la plaine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à la charge d'aucun de nous. Paul, l'apôtre par excellence, a matin la 3 fois. Azak exhorté bandimina que y a travaillé qui, y a vivagi na 10 000 offrandes te. Mais lelo il y a des pasteurs qui se poumonent, il y a aussi 10 000 offrandes, ba sala raté soko y une église te y na mbongo te a maudire yo, abani ko bois que lo akoyi ko te ya même yo, pour zo futa 10 000 te. Paul travaillait. Paul a zakote kabatante. Un pasteur à part Moussala Nzambe fois sala. Parce que so salite na on peut sombo. Nzambe appelle ça Rambongo à travers Moussala. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Nzambe po pambola yo, il faut bénir l'œuvre de Moussala na yo. Mutumoka tunanga bi pasteur nazo Nzambe pambola ngabi mais Nzambe ko pambolo yo sala ngani. Qu'est-ce que tu fais? Ya omoni ngai à part évangile na te karabakar na te kaka nazana ba société na te kaka na sala même ba film na produisa ba miyembi na sala ba film pour na gagner mbongo nazana na souci ya mutu te na ba no ima imate na mutu soko pesite na go ima pour na ima imate je ne compte pas sur ba partenaire, je ne compte pas sur ba pesa ka dim je soko za na don au pesi na komisi nzambe soko ezate je vais net siko funa voyager na Afrique. Banda na salaki mbela na obi mutu akobenga na mutu moko ka mutu abengaki. Mais soki pe bato babengi te. Billet de Jézali. Na kei na sali musala nzambe na zomi. Elena kendaka na zaka loger un hôtel. Hôtel ozo futa $20 par jour soko sala un mois calculer za combien ko lia combien la transport. Alors, batamite malamu, namboko bazate, si on sale l'ensemble malamu, personne ne te viendra en aide. Mais si on va dire pasteur moko égoïste, cobiste, ou balaka, ou yibaka, ba va soutenir parce que bazaba miyibi. Mais si on va dire que yo terre malamu, nga combien de personnes bazo menacer à mort, na yiba yete, na yebi mwasi na yete, na yibe lo nete mais azo komelanga, a fingina le maman nga o ya yebite, a promettre nga robomanga. Chaque jour, je reçois des menaces de mort. Bah, insulte pour la terre à sa maman. Bah, monsieur, bah, les gars, même na TV à Londres, au Gnolo Bagibana, dans un abango et un gâté. Or, bah, la gagne soit botami à terre, bah, la monsieur, bah, botami en Afrique, bah, monsieur, bah, botami en Germanie. Donc, pour moi, na côte en Angleterre, bah, bibi, bah, ça la DNN, bah, ça la test à makila. Donc, il y a l'équipe immigration en Angleterre, et puis ça, il y a un visa indéfini à partir de Congo. Donc, il y a l'équipe. Mutuazo les gars même na teva bi Sonia zaka mwana na ete Titi zaka mwana Titi za maman na ki métis za ki belge personnam Philippe la sakina batu ba yebi histoire na ba yebi Samantha Seruti batu ba yebi mais au moins mutu aleki na tv abota te bana na baza bana na ete adopta bana oui nazana bana mso na adopta na bana mso bakila na nga oyo po ba ya immigration Angleterre na Kinshasa basali bango test makila bamoni ki baba na nga ba pesi bango visa po bana na nga makila na nga bakoko na nga bazana droit koya na Angleterre sans visa ezala mama na nga eza papa na nga so ngam na sali yango bakoya sans visa bakoya scout sans bakopesa bango visa mais sans problème bolim saka bana droit koya so nga na déclarer yazana moins de 18 ans akoya papa na nga mama na nga soki na obi bakoya lelo bakoya mais batu bazoke ko détruire biso poto zo salela nzamba solo. Bien aimé, à quoi ça sert? Il y a Rotoni Sabat Nabastad, il y a Rosala Mounene, en réalité, on a un kepozo salé la guégué.
batu lokola ba Moïse Mbi ba Mike Kalambai ba tuana nyo surtout soki ba yamboli te ba tiki kisite ba ko kufa lokola ba papa olangi na mama olangi ne baki jijenga ne ozo jijenga zwanga ke na ka polémiste zwanga ke na loba ba problème na luka ba problème te na ya ko loba de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bato ba yebi nga naza na Angleterre, je me respecte ndako eza nga eza mutute na vanda sima mutute, je suis chez moi. Bato ba yebi naza mutu mo pe nzamba pambola na ko lo bate boina boipo na jaloux po bino za waza jaloux non naza mutu béni naza mutute nazo lela non naza mutu na béni soko koti na compagnie house na Angleterre obeti kombo Didier Forme production mona ke na compagnie reconnue en Angleterre. Et na kendaka unalia ka income te ko na kena sima ba futela ndako obona non o ba pesa mbongo to ya ba chômeur non daibo mona na ko en Afrique na sali 3 mois so na zaki na kati ya système mbe ba kuboto la ndako ba boto nyoso po yo oza chômeur okeli banda boyebi lo amboko ndenge yali. Donc bien aimé solo salela nzamba solo nzamba ko tia mitema bato ba pambola yo nzamba ko toucher ba nende to nazo tea. Combien de fois na sisa hotel no mutabenga pasteur nzamba tchenga ker na sala nzamba tchenga ker na somba biye ser na biso za na Lyon asombela nga ba biye na kindaka France na Air France to tika o mona na nete alanda nga na télévision boye nzamba toucha et à chaque fois na kindaka France mission c'est elle qui paye les billets et na mataka avion Air France. Bien aimé nzamba na posano ko lia na mesa nzambete ole na mesa Satan. Batuno so ba meka bongo ba suka mabe. Paul azaki apôtre par excellence azo sala. Biso ba pasteur futo sala. Nous avons été nuit et jour travailler. Les apôtres travaillaient pour ne pas être en charge des fidèles. De nos jours, on prie le lundi à lundi. Na ken amoni même na Brazzaville bato bazo sambela de lundi basambeli mardi basambeli mercredi basambeli jeudi basambeli vendredi basambeli samedi na dimanche basambeli mais non mutu so yeb sanga no vandi trop na poto ko mundele non même Jésus a travaillé qui 6 jours 7e jour à repos so bato bazo sambela bazo salate comme ça bato ba mendiant il faut bato ba sambela pe bato ba sala parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Nzambe apambola ka musala yo samba yo sala soki nzambe yo musala no banda tongo bisambela sambela osala kate nzambe o bénir ni Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Il faut voir nzambe tozo sambela za nzambe aza multiplicateur. Dieu ne fait que multiplier. Si tu n'as rien, il ne multiplie rien. A tout niveau histoire ba talent, après si ba to ba talent, alors il va fructifier ba talent. Na ke voyage le na roya na tala